Le plaisir est pour moi encore de vous retrouver aujourd'hui, messieurs, dames, fidèles chrétiens qui suivaient cette émission. Rien que la vérité, rien que la vérité dans cette chaîne chrétienne de Maman Tolonacé, c'est lui que j'appelle affectueusement Maman Bonzambe Lataye, Maman évangéliste Anne Kalambaï. En tout cas, à vous, beaucoup de bisous, maman, et salutations chaleureuses. Shalom à votre époux, le gardien du temple, pasteur Carlos Kalambaï. Bienvenue, comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons dans un autre angle, toujours caca. N'a qu'à garder Conception Nabiso et à Bonzambe, parce que c'est une chaîne chrétienne. Je suis Ruth Moussamba, votre journaliste. Peu avant na mekako yebisabino, raison pour laquelle to yebisu naba je sais pas, télévision, comment on appelle ça, ordinateur, téléphone. Peu avant to kotana sujet auto pour lequel to yé nalingi premièrement na pesambote na bae vraiment baza ko reconnaître quand même notre labeur. Bon bazo ko encourager biso na musala oyo. En tout cas, je remercie beaucoup papa ou le frère Cyprien Mpodi, la France. En tout cas, papa Cyprien Mpodi, la France. Je vous remercie et vous salue aussi. Shalom chez vous. Shalom na celle que j'appelle Sœur Jolie Mayala de l'Éternel. En tout cas, shalom et bon parcours à vous. Bon parcours na couple Lukoki, maman Gladys et papa Dani. En tout cas, couple Lukoki. Shalom à vous et shalom na église Mobimba, il y a Mema na France. Shalom les sous na couple Ikoki, il y a papa Didier na maman Fanny. Shalom na couple Djunga, il y a maman Sabrina na papa Albert. Tous les couples que j'ai cités, en tout cas que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. En tout cas, bon parcours à vous. Nalingi na salabino moi surprise mon communiqué, j'amène quelqu'un au toé baraté aza na positionning aza pasteur to aza pasteur T. Un peu d'humour ça fait quand même du bien. En tout cas boye kombo na ezali lité ya yakanda bobenga kai bongo lité ya kanda mbote maman de moment makasi neto lembi mbote oza malamu. Oui, tata na biso ya likolo aso batela. Soki ya batela kite, mais ngana yo pe tonga kito kutana te. Na lobaka boye tongo midi pe pokwa. Soki ezalaki lo sambo e batelaka, mais papa le muloto akota mabele te. Poete yenda yebaki ko sambela. Mpe azalaki na maloba kitoko. Soki ezalaki lo sambo e batelaka. Moi na mobali ope Charles Mombaya ya ningaki akufa te liwe kuta ya mari misamu na kati ya retraite soki ezalaki losambo ebatelaka na lobaka likambo nazotia mai na monoko te eza na bakretien ebele babungi 1000 jours de prière yango ebatelaka te mutu abatelaka eza bobele nzambe eza na bato ebele babungi makasi. Soki ezalaki pe mezalaki te na tongo lelo to pe na ngonga nyoso yo kolanda biso me ngana bino tolingaki tokutana te yaya na lobaka boye tongo midi pe pokwa munene batelaka te soki ezalaki munene nzoto ebatelaka me yanga pepe kala kota mabele te bongo soki ezalaki pona elamba namoni lisusu fumumpa aya koyembela nga nzembo ya nzindi Fea bakisela nga lisusu landa mama bongisa mwasi na yo ndindi ye na yebi kiza chaîne chrétien mais tika to pesa na limemia na ba nyoso bazolanda biso ba mona lumière soki ezalaki kitoko ebatelaka mais yanga Jeannette Bombola kota mabele te famille ada bombole tala basi ya kitoko mais liwe banga Jeannette Bombole te mais tina sa mabele pe ba yembela ba nzembo epa ya papa chéri. J'ai bien un leader à mon foubert. Bon, tata Apambola Bino, merci beaucoup. On continue. Bon, Batignon Sozo, bani déjà pour Tanga Awa. N'a vraiment que osa branché. Mais tant déjà au bois qui m'a banga na yo ngana moni a bien qu'il na permettre yote.
Et là, c'est que ils sont situés osa côté ni osa pasteur osa nani babenga qualité à kanda osa en fait nani. Merci beaucoup. Batu baye ba yo na to qualité à kanda pasteur azobeta batu bambata osa nani qualité à kanda. Merci beaucoup. Nasa pasteur qualité à kanda ndengo yokaka pendengo yebeli nasa bongo pasteur qualité à kanda. Pour la qualité à kanda. Pour la qualité à kanda landanga bientôt ningi tokende. Oui, tout le monde. Merci. Trouble moko continue minute on a mboka. On a ko papola lango penza batu bien surtout l'église. Merci. Nako bete bato lo lengo na papolo na nyatio na kwesio okota to hôpital. Lité ya kanda aza pasteur oyo azalaki na kati église te ba changa maboko ba pambola ngai. Ngana ngaki na ya na mokili oyo te. Ndengo monaka na mokili boye mutu nyonso tango azwi na vocation na ye. Mais bato bele bazo mituna ba question abimeli wapi na église ya nani nani apamboli nani achenga maboko te boniko mutu ambongo ebele Patrick Depa na maboyimbo papa na Shaina kuna na Paris nani achenga maboko mutu akochanga maboko azate maboko ya salite oyo ezobimisa magorodo oyo ezobimisa miselekete oyo ezosandisa bato biloko ya salite ya nkele bakende changa maboko tata na ngai likolo atali alobi te lite ya kanda na mokili ozalaki na place te olinga koya te mais bato oyo nga natindaki basala mosala bateya peuple congolais lolenge esengeli bateya bango babungi na bango nzela baye kolanda bajipe baprado baye kolanda mituka baye kolanda mbongo baye kolanda kolia basoso bakuisi de poulet moye bateya lisusu liloba bie esa te nde yango tata lobi te lite ya kanda kitaki no papola bango ndo moninga na kitaki naza pe parmi ba angelu o yokaka na sango nga nazali bon ndo moninga na kiti na yesu ko dresser bango dans lite ya kanda grâce au ya côté ozote ya oyo ozongo panzambe bachake maboko bachenga maboko ye moko tata chenga maboko po lobi maboko na bango ezankele makasi soki basimbi yo kokoma salite okobeba okokende kolanda mbongo okoma lokoso lokola bango c'est quoi abiyo kende yo papola bango o papola bango mambata oui. En tout cas, c'est grave. Vous savez, son à Kandande, c'est comme ça qu'on vous appelle. Mais vrai combo na yo babotio, combo na yo authentique. C'est ça combo ni. Merci beaucoup. Et ça combo moko na linga kolo bango na miso abatu te. Puis ça combo ba faible. Ya solo? Oui. Combo ni. Ah. Mampasi. Aimer. Ah bon? Mais aimer n'est pas une faiblesse, hein? Oui, c'est faiblesse. Non. C'est faiblesse. Le grand Zambalinga qui biso atteint Jésus qui sert au big, c'est ça comment il est faible? Jésus a comment qui faible? Jésus a comment qui faible était? Jésus pas pensé qui m'a été bien. Mais souka na ngoso ko landeli bien, a penser qui ba mon temple. Pour être ba côté qui vous a pas bon la qui paie. Ba to baso kanisa matéya o eza matéya na fondé te. Jésus Christ nga moni mabe et l'équipe na kati église a papola ki yo kama mana yebisa yo lite ya kanda bato ebele ba comprendre kate kanda ya nzambe salaka kaka likolo lisumu ndengo moni nga lite ya kanda na telembo kanda na ngeza likolo mabe oya ko sala mabe nga na epeto ko yoka na te o moni nga na nzela ko pesa nga mbote te na zolo ba bien bosana nga ningo bosana libera mama ba te poso ko meki na loboko ngokute ko koma te façon na ko papola yo o ko lapa. Il y a des pasteur l'idée à Kanda. Comment nous pensons ça? Mais comment on a yango wana l'idée à Kanda? Té, comment ba boter liona? Oh yo papa na maman ba boter linga tangu na bimi boum. Aimer nani? Aimer mboui, aimer nani? Aimer masiela. Aimer masiela. Oui. Ah d'accord. Pardon s'il te plaît, oza mutu colonie. Province ni. Ba Congo. Ah Congo central. École ba Yuma. Ah, il y a Bayuma, école yo bimeli. Ah, depuis qu'on a vu que Congo central les écoles Bayuma, mais école yo bimeli wana, ndeza Bayuma. Bon, il y a bisa biso na nous au banda kandenge nini bon bien que expliquer biso que ozwa ki grâce c'est pas un nzambe, il y a côté ya ninga ozote wana côté ya na kanda po batu ba bongo la mitema. Mais eza humour. Il y a bisa batu que eza humour. Po batu mi bazo kanza que c'est du vrai en fait. Eza humour au banda ki ndenge nini. Merci. Kochaka ngope humour mingi te hein.
pour te simba na nzoto wa pamba cha yango mate esika ba mate ya nyoso ezali okendo chango imur pona nini makambo na zolo beza mate ya te na bandaki na kati ya groupe chrétien les bons samaritains et pas ya moumbu na nzambe collègue esika zali na pesi mbote nani de la foi pesi mbote esika zali to sala ki na ye mwa mikolo combien d'années à peu près to sala ki na ye 12 ans donc vous êtes comédien oui comédien pasteur mais pasteur moko faible pour non benga makité et ko le kasima mikolo oyo kaka nzembo yo l'inspiration c'est le monde dédié oyo ka yango déjà ya lifoko wana nyoso bana na biso bana bino oui yo mto cheke maboko te na lobi bana na ndenge ke ngana za pasteur ya za moyembi yo bagate pasteur na moyembi aza na se pasteur aza likolo ah d'accord OK bango baza na ministère te bango déjà Jésus sabwaka bango kuna likolo ba tchaki trouble na lola landa tangu tata pesingai lite ya kanda non outa kikuna yoka nanu nazoloba na yebite naza nanu libanda te tangu tata pesinga lite ya kanda ndako nga nazalaki bango baza na ministère de la compassion eza losali mabe eza losali kindumba eza losali buzoba ekobo na miso atata na mama bango baza na ministère de la compassion nga siko natali bongo tokoyokana te kune sika na botamaki esika ya tata na mama le bon samaritain oui namoni ekosimba te nalobi te nakodéranger baparent na ngai te nazotika bango batikala na ministère de la compassion nga mpe na ya mopanzi nasala lite ya kanda bazoloba na biso boye artiste aza éducateur ya masse c'est-à-dire nga mpe naye koédike na kwe na nga bango mpe baza koédike na kwe na bango c'est-à-dire toza na biso kaka corps du Christ me nga naza loboko bango bakokozala lokolo mwa moke na kokoloba yango wana ah d'accord tangi yo bima ikuna na sur kotika kimia te nga bisika na bimaka natikaka kimia te natika mbutu moko ya liseki te natika kimia te lite akandaka notika kimia donc tika trouble kuna tika trouble mais nazoluka technique nini okene koluka na baparent po toluka totiana trouble tika kipona nini kasi te nabimi na laki te obimaka nde olepe balukanga ndenge ezalaka bana na mpate soki nefo abungi fo tika nona nefo kende kolanda wana nga balandanga te balukanga te batali babia ate liboma nake kotelengana nde lelo naza o nazali obimelaki nini précisément kasi yango nalo po eza menace nalobi boye nabimaki po ete na ndako place nga na botema ezalaki ministère de la compassion nga na ye na lite ya kanda défusion mo ete oyokana eza te oza wapi yango wana ça fait combien de temps depuis obimi kuna ozoko évoluer seul oui 2016 et 2017 une année presque depuis Bimouka ça fait une année et demie une année juste une année mais aux fêté anniversaire il y a depuis qu'au comité à Kanda ça fait combien de temps ça fait 2 ans il y a un autre fêté deuxième anniversaire la deuxième édition l'ité à Kanda parce que l'ité à Kanda na banda ki yango déjà na kati anda kwa baboti nazo kene nango kana mbutu bazo pekisa tika to orienter yo ngape na bi te bozo sa makambe belé na retard nga moko kaka nazo kene nango pour nandaka baboti na fêter première édition margué sala ki mo mbutu nde lengo et puis ko fêter na récupérer sikoyo deuxième édition sikoyo ya makasi. Mais c'est quoi la deuxième édition yo préparé? Est-ce qu'on a une invitation aux UP ban ya papa ici ko uta? Natinda te ponani. Natinda libango siko yo zela kaka otala bakoya ou bien bakoya te. Bon, toko ta vraiment na isika oyo. Pona nini oza ko mekola ba pasteur boy. Po bato bazo kanisa que c'est du vrai en fait. Ozo mekola bango pona nini? Ko mekola bango lokola ndenge nini. Donc ozo imiter bango. Ozo imiter ba pasteur mais pas dans le bon sens. Ozo imiter bango na bienté. OK, merci. Yondo sana libungi makasi.
ngani naza kosala makambo esengeli ezala bien ezala na nzela pour ete bango baza na idéologie ya les corbeaux et les renards baza na esprit baflatte yo po babotola oyo eza kati na yo message nde ya solo eza pa na ngai kende kotuna mama soki ezalaki nga nazomekola bango mema te ya na bango ebongisa mboka oyo oyo agangaka awa prophète de la nation lelo aza wapi te na tuni lelo aza wapi nakotanga komone na suka prophète de la nation lelo aza wapi mama Landa prophète de la nation basé belé awa oui vrai prophète de la nation de ngai nazomekola mutu te yala nanga bien tozote ya vérité esika tozomona libungi ezali esengeli tozongisa peuple congolais na nzela yango ozomona bato ebele bazoloba bilobela eza bilobela te mama tena bosoto ekoti na kati église problème na biso na mboka eza nini mutu azomona kaka oyo yazosala yango nde eza malamu biso tomona mabe te tolobela ye pe te tozomona bible ezolobela biso mosali ya nzambe aza mutu double honneur aza mutu double sagesse mais ngapa na nga nazomona lisu double honneur tokopesa bango te double sagesse nazomona lisu tokopesa bango te tokomi kopesa bango double bêtise double bosoto po ete eza kitoko te mama likambo nalobaka ngo ntongo midi mpe pokwa soki nazokosa bana poto boya kokita awa botala makambo ezoleka na mboka na bino biso bato ya mayele moninga asala église awa yo ye mpe kosala na face na ye awa batie babafra minene libanda awa mpe babimisi babafra minene libanda affrontement oyo toyebaki kala ya weranson papa chéri jibe mpiana na ngiama makanda tozomona ngo mpe na kati église toloba te soki tolobi oyo tomanke bango tomanke te ebele babomeli bana bato ya basi mabala ozomona lokola mutu azobenga yo dadi eza mabe te azorespecte yo mpo na nkombo monene oza nango ozokamba ye na kati église mais lingi koloba te lokola mutu azobenga yo dadi akoma kotosa yo makasi koleka mobali oyo abali ye na mbongo nga kutu mabala bongo nazosuete papa boma yango kende koluka mwasi na yo mosusu libanda biloko bongo eza kitoko te bosoto tozomona na kati église yango tokokomona te tala trouble oyo ekoti na kati église nokolobaki nazomekola bango na ndenge ya fu te ngani nazoloba vérité nazoloba vrai oyo esengeli bango bateya bango bazokoka koteya yango te tala bosoto ekobi na kati église nazokamwa likambo makasi soki tolobi oyo toza bilobela ngolo mbisi ya ngolo ekende bima mutu na lokolo na force nini to mpe na pouvoir nini yaya awa na Congo combien de familles ezoluka mbisi ya kolia babika ata na famille bimisela biso ata bato de pêche tosepela tolia tomela mais bozokoka kobimisa yango te toloba te miniti ya kotanga tosutuka olesuka na mbisi museleke te po abimi lisusu wapi na nzoto ya mama kuna ake koluka nini toloba te soki nalobi bongo nde na mekoli bango babetisi bazosala toloba te tozozela bobimisa ngubu bobimisela biso lipopota tozozela bobimisela biso ngando abima pena pu wana nde totondi lisusu nzambe bien bobimisela biso pavillon parce que tozokende bamangi ngenge kuna mpona koluka poto bimisela biso air france tokotakota mbala moko tokende wapi poto nasomekola mutu te bayebisi biso na bapasteur balobi boye ke bostopeli te ya kanda parce que wana komi kofinga biso sikoyo na kofinga nde pena bien wabi komi kofinga bapasteur te nalobi boye ntango ozo koteya boye ozolingi olakisa ke yo nde oza mieux que bango batikela oyo église yo kamba yo kamba église oui batika batika na kamba batika bazosala mpe eloko te baza bacommerçant bazongela Dubai bazongela bakongo bakende koteka mafuta mbila batikela nga église babomeli nga église makasi bakoko bomela nga église ndenge wana te église oyo nini yo babomeli yo ya bafani na yo bapublic na ngai te baolanda yo bazose retrouve na baéglise wana nga nakobeta yo nzambe nga motema ezosuka nga makasi nakobeta na place na bango oregrete pe botikela nga église bobomeli nga église makasi nalobaki makambo église oyo nakokota yango lisusu te surtout biso église de réveil
ba misusu baza kaka réveil mais basali neti babomba na KDC babomba na neti na protestant babomba neti na catholique mais baza réveil pour être moi mbutu moko yaki na makambu oya mikanda ya église nde bato bele ba keko s'enfilier kuna mais baza kaka réveil maman tozo sambelisa bato nazoloba bien mais tozo sambelisa bato mabe yango zo mona côté ya église faut na loba pour ceux qui na lobité nzamba ko condamner nga pour musala tinda kinga na sala yango wana. On est sûr que on a des résultats positifs par rapport à la lutte aux anango. Oui. Ba résultats za kitoko makasi. Neti nini? Oh, libote zobi kananzela na ngai. Maman, na lobela ki choko. Na telemela ka choko makasi na mboka. Yozo mona lisusu bato choko. Te, yozo mona lisusu choko. Peuple congolais zo lia bien te. Mais souci na yamela bakisi fo ya munene. Na telemela ki ngozo mona ngo lisusu. Na bundi na silisi ba pede na ba lesbien na mboka. Na ko kata ba machete na ko bete na ko kwisa ko boma. Na silisi lita ba pede. Boti bango lisusu na nzela. Bazate. Ah lita ba pede to mona bango bazana bango. Bas benga nga soko moni bango. Bazo sala na ko bomba na. Po ba yebi ke soki to kutani na ko panza mutu moko ko kamwa. Oh. Na silisi yango. Ozomona message ndenge zokele. Siko to koteli bato baso bimisa bato biloko na nzoto. Kuna pesi to bundi to moni pe dosé. Et si ezo sala malisusu te. Oui, c'est comme ça. Ezo sala ke biso pe to tika koloba. Tango boko tika bongo eza kitoko. To lakisa mutu vrai zela ya nzambe. Non ke to ya na idéologie ya kobebisa peuple. Yango wana mama. Yebisa biso na oza na église nini? Église le peuple d'abord. Oh, oui. Église en Ozawa. Église ezali. Ouais. To sambelaka une fois na année. Na neka mbala moko. To boyi ba jeune ba nini te mbala moko yango deuxième édition. Le peuple de Dieu. Le peuple. Bon, question à poser, c'est vraiment une question très fondée. Oui. Commémorons vraiment la science et à immorté. Oui. Église na yo aussi ko kena. Église na ngai ko lukanzambe ezali. Mena ninga ko expose ngo na miso ya batu te. Église na ngeza loko l'église ya Shekina. Basali la kango publicité te se yebana déjà mokili mobimba. Eza loko la témoin de Jéhovah. Publicité na TV za te se yebana déjà. Eza quelque part. Soko ke na chango tu na zoluka église le peuple d'abord ya pasteur lité ya kanda. Eza sera obunga te. Kota. Na chango. Na chango. Ou les sièges hein. Siège de église ici qu'ezali. En tout cas, bah on a vu que makambo zo ba ko susciter ba question moi ebelé et routine surtout zo n'est pas na autre zo ba question ebelé. Bon, l'été à Kanda yebisa biso nanu na domaine na yo depuis koza ko évoluer. Okuta na ba difficulté ni. Merci beaucoup maman, ba difficulté za makasi. Première difficulté za na citation mboka. Ndi yango ezo boite biso makasi parce que soki mboka ezalaki bien toko koza na ba citation o te lokola mboka eza na mwa pente moke. Ndi yango ezo sala ke to kutana ba difficulté na musala na ngata tant que humoriste et comédien naza na sponsor te naza na producteur te naza na partenaire mon côté c'est-à-dire yango nde peneza maman na souffrance na makambu ya art auto sala c'est-à-dire na incarna rôle nanga tellement kitoko lokola pasteur mais makoki ya ko vrai libanda ba production exacte parce qu'il y a beaucoup de gens bazolela papa tout ça na posa nous na Angola okoke na Angola ngondengeni esengeli batu baya babongisa programme moko eza kitoko makasi oki obeti na ba qualité bien tant que artiste pe ozongi batu bazolela na Europe pona beta ba mona ngai pe live mais passivement makasi c'est-à-dire ba difficulté koko zala banda to banda musala oyo to marchera pena nzela moko na difficulté c'est-à-dire Congo ndenge ozomona lire tozoke nango soki ezalaki elamba eningaki ezala loko bapanguselaka ndako. Ah bon? Oui. On a déclaration makasi. Ah, ok. Yebisa biso sikoyo à l'occasion il y a anniversaire na yo depuis que oza humoriste ça fait 2 ans tout le bas organiser ni. Merci beaucoup. On a organisé 2e édition d'Ité Yakanda eza awa le 1er avril na bengi ici public na nganyonso maman ozaka na poto ozoya vacances soko okoma vendredi ou bien samedi to kutana awa le 1er avril
na imikama tonge na victoire so comme na victoire otuni imikama tonge centre culturel eza wapi bakolakisa yo place ezali oye wana to sepela ensemble parce que na préparaki biloko moko ya sika on a kobeta ngo sur le terrain wana briefing c'est-à-dire c'est instrumental ezala sur place le rôle instrumental déjà développé ça moi passe donc il faut instrument mais yo pasteur c'est quoi il faut te comme mais au kozala wana vivre d'accord au kozala wana les premiers na ngonga 13h30 oya ko vivre pourquoi cercueil pourquoi ko bima na kati voilà yebisa biso nani pona nini donc une affiche na yo wana oche o memi cercueil oui yo le pasteur ya l'idée ya kanda pona ko bimisa batu na misala ya mabe na cercueil ça synonyme de loi. Merci beaucoup. Eza synonyme ya loi te mais eza message qu'on a nina pesa et pas ya peuple de Dieu. Na bimi na kati ya mai et puis na cercueil. Pourquoi na bimi na kati ya mai na cercueil? Parce que na remarqué ba sali ya nzambe belé ole ba kunda bandimi na zelo na mabele ndenge Bible zelo ba keto uta na mabele to kosonga na mabele mais bango ba komi ko kunda bana nzambe na kati ya mai. Maï, ça veut dire quoi? Yoka mama bakomi kokunda na kati ya mai. Et loko nini zo sala bakunda bandimi na kati ya mai eza ba taximani o bango ba uti ko simba. Ndo moni ngai na kotaki na kati ya mai. Pe nazo bimisa bango nyonso. Ba misusu esi ba kufi, pe ba misusu baza déjà na bomoi. Nde na bimisi bango nyonso ba o ba kufi na ke kokunda bango na zelo. Ba o ba kufi te batikala na bomoi, pe ba yeba ke et loko nini kundi bango na mai eza nini koyokela ba pasteur lokola ba nzambe koyokela basali ya nzambe lokola bango bakomi ba nzambe pona nini mobali no na ndako zoto sayete bakoloba kuna 4 jours de 6 jours de prière de jeûne et prière papa déclaré te soka ka papa lobi boye e beni matata na kati ya bolingo mais tozobosa na ke yaya bakotisi bakundi batebele na kati ya mai bakundi bango ndenge nini tala modèle bakundeli peuple congolais ngali kambo ezolekela nga makasi mais na bengisi yo le 1er avril yaka koyoka mobimba to pe mobange siko nini ezaka ta cercueil yo no meni na kati ya cercueil za bato na uti ko bimisa na sa ya mai o ba collègue na nga bakundaki bango nde na bimisi bango po bakele kokundama na mabele po balobi ete to uta na mabele to kozonga na mabele. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lité Akanda. Aimé Massiela. Aimé Massiela. En fait, je mérite aussi ces émissions au Ponalelo. Rendez-vous après le premier. Donc, ce que je vais imaginer le premier, ton code ça peut-être le même jour à Moï. Pour Bolanda, qu'est-ce que Pasteur Lité Akanda Aimé Massiela Massiela a 2 ans. Édition, il y a existence, il y a l'idée à Kanda. Voilà. Pour l'élo émission Oyo, messieurs, dames et Kominasuka, merci à vous de l'avoir suivi. La Ningina Lobelo Romoro que le pasteur l'était à Kanda pour Bino Batouboye Biété, c'est un comédien. Il l'a dit dans la émission Awa. Bino Bozo Kanisa que oh pasteur à modèle, monsieur Betty Baron Babakou, Tuni, Zanini. C'est un humoriste qui amène un nouveau message. Mais ce n'est pas pour choquer en fait les pasteurs. Na moi humour, azobimisapé une éducation. Voilà. Il est là, à lobby kazana ba sponsor, kazana partenaire. 89 78 37 29 plus 243 89 78 37 29 kokanga moté maté benga na numéro oyo bana ko soutenir biso Patrick de Panama Boimbo papa na China kuna na Paris Dieudonné Mouya Dieudonné na Italie Arlette Zoua Arlette na Paris Fanny Mbombo Fanny mère double na Paris Bibiche Boucle d'or Kingo Mwa Benalion Tata Apambola biso. Merci beaucoup merci. Je dis que je suis Ruth Moussamba mon numéro est affiché tout à l'heure, posé mon numéro dans les affichés. Je pourrais peut-être le rappeler. Plus 243 81 00 50 759. Pardon. Plus 243 81
0050 759. C'est le numéro de Ruth Moussomba. Dans le cas où vous voulez apporter une suggestion, au ligne peut-être au Sungandeko, au ligne peut-être au participer d'une manière ou d'une autre à cette émission, n'hésitez pas.